Belgique. Mais yambo ete tokota nano na bozindo ya remise ya mosolo euti poto bandeko botala nanu image ya lokolo ya maman Marie. Bomona lokolo wana ekatanaka wapi, lokolo wana ekatanaka ndenge nini, lokolo wana ekomanda ndenge nini. Maman Marie nzwa yango comme ça to continuer mission la biso na expliquer tina lokolo wana ekatanaki. Bandeko ya solo na moni bomoni bino moko ndenge likolo ya maman Marie ezali. Maman Marie azalaki normal lokolo ngana yo. Kasi lo maman Marie lokolo etikali ndambu. Pourquoi? Lokolo maman Marie katana kaka na Brazzaville o bazo bengana bango, kaka na Congo Brazza o babengani bango. Maman Marie azalaka victime ya massacre ya Mpila. Nde tango explosion ane salema kikuna. Maman Marie a qui choc le colonel et katanaki aza victime. Lelo ba bengani bango bazongi si bango na Congo et si kapé akola les athées abima boye asenga mama lopangu garantie anda ko ba opesa ndenge ni babi mama tozane loko teo bo ba bengani bino na lombango kenda mukolo kozongaka tokopesa yo mbongo na yo aza pe na garantie te yango akovanda libanda bo tu na bazana ba famille te famille ni yo kenda Brazza msusu pe bengaka te msusu po zangaka ba omona ba chona ndaku na bango eza kilo eza pasi nde maman Marie lelo azwami na libanda mais batu basimbami o bakoki penza kosunga ye pona lokolo na ye tokosola na bino kala mingi te tokosuka na maman Marie pe kaka te. Papa Charles Fallé atindeli maman Marie $150 tokopesa ye tokokende pe kotikela maman to o bakopere misu ye pe batindeli ye $100 tokende kopesa ye ya solo na ebite sona na confusion mais totala kana ba enveloppe kala te air na opesa ngo Papa Charles Omon la misolo na Congo lokole sala musala kaka na bolele poto sala kabongo poto ebete zali pamboli pe pona biso kopesa mutolo kona ye yo poko zali pamboli na sima na yango wana na kofungola enveloppe nanga na pesa sac nanga na pesa maman Marie mbongo na ye uti Papa Charles Fallé pona lisungia likolo na ye kasi avant na pesa naza pe na résultat on ali kofungola sikoyo maman Marie akendaki maman Marie komoneza ka opana ofona maman Marie akendaki pe kuna na centre handicapé yango yo maman Marie akendaki na centre handicapé ba po asalisa lokolo wana total nango bazuka be ba mesure maman Marie lokolo à gauche akendaki na centre handicapé ba ebisiye contour ya lokolo na ye contour ceinture eza 96 cm contour cuisse eza 59 cm longueur ceinture eza ya genou eza 43 cm longueur genou gauche talon eza 51 cm contour jambe ce qui y a de la cuisse amputée eza 77 cm longueur totale ya ceinture wana nyoso epesi 96 cm na sur na me faire comprendre mais kasi centre handicapé awa pe ezosalisa nango lokolo mais basengaki ye $1000 kosomba lokolo $750 et puis kokende ba kiné ba exercice nyoso ba osala yango esali $250 na ba examen nyoso kosala epesi $1000 yango to lancer kaka pe appel na mutu nyoso o motema na ye kosimbama mutu nyoso o motema na o pa ko bakisa lomeya na ye na esika oyo maman wana nalingaka ye mingi maman na ngai ya Belgique naloba kombo na ye Claudia Kovana asimbamaki pe pona maman Marie mais Claudia Kovana aza mutu moko soki ye apesi mwa ndambu o pe okoki kosunga maman na biso opesi pe mwa ndambu transparence ekozalaka ndenge tosalaka tokoya tokopesa ye tokoaccompagner pe na centre handicapé centre pour handicapé physique batali pe mesure ya lokolo wana basalisi ebe examen bomona pe ndenge kolata yango ekozala esengo mingi oyo nyonso motema ne esimbami mpona lokolo ya maman Marie azanga te kopusa na pene na ye pona kosalisa ye nalobi esali $1000 750 pona lokolo
Et puis 250 exact totalité. Il y a un examen. Oh, nous sommes à Maria Morokio Benda. C'est vraiment trop technique. Hein? Parce que ils ont un domaine nangate. Hein? Mais vraiment mingi te ko sembola. Neto banalingala solo ko sembola makomi mae. Obo sosola monganga alobi boni. Ba kinésithérapeute ba lobby boni mais kasi bon mon andé na transparence $750 pour na lokolo 250 d'examen na kiné na ba traitement ou akoki kozwa après kocha lokolo wana. Merci na bino pambate na ebiete boza bato amawa pambate mitema na bino esimba maka na makambo abo nzambe asimbi yo mama kokanga motema te sunga mama Marie ekokaki kozalanga ekokaki kozala mama na yo kaki kozala pe mama nanga ekokapi kozala pe yo moko kaki kozala mutu nyonso mais likama tango ekweleli etoyebi ke hasard pa nzambe ezalaka te tobandi ete moto motema malamu akosimbama mpe akosala quelque chose. Sikoyo papa Charles Fale tokopesa enveloppe ya mama Marie kasi tokokontinue nzela bisika tokokende oyebi place po otindaki biso tokokende susu kotika totalité ya mbongo nyonso opesaki ya mama Marie yango topesi ye moko soki akoloba na oni ni mama Marie yo moko loba na papa na moni ndenge na koloba po na papa te esengo na nango awa eza fwa toloba ke banda bakatanga likolo oyo bana katanga likolo oyo matisa mo kwa mama banda na katanga likolo oyo donc na kalisu na esengo te na kamwasi motani ya pembe wana mais na koma lolengo na komi po na souci eleki po na likolo après mobali alinganga li société po na katani likolo mais to sali na 27 ans to boti pa na 12 siko lelo oyo na yeko se trouver na Kinshasa bongo muta pesingi esengo bwena osala nini ngai na aneloka kopesa ete kaka merci pe na senga kana nzambe oyo apambola papa Charles oya pambola ye pona ebike di pamboli nyonso utaka na nzambe oya pambola ye wana multiplier yangu fois moni soki eza ya ebi mota ya mbongo na ye ayebi moni mota na yo zakarango wana na sengi nzambe achango fois ça na oyo nyonso yo saleli ngai donc na moni eloko koloba lisusu te merci papa merci nzambe apambola yo pe abakisilo mikolo ebele donc longue vie eza na yo. Merci maman Marie kasi boki maman Marie apesi merci na Charles Fale otindeli mbongo eko sunga ye kasi bato pe bazali o bakotala ona ngonga oyo bayoki pe mesure alikolo bayoki pe mbongo boni basengi mama lobi azaka mwasi motane ngwa kotambola bobi mwasi yeyo mwasi ya kisangani moboa mwasi ya solo mais mama lobi lelo asila na esengo abiaza kane su na sengo te banda lokolone katana butaka ndenga tiki suki ndenga mitiki mais biso to telema to mo kandenga tambola ko mo pake mama azala ki ponzo to ezame malgré lokolo ekei menzo to eza mama abiaza kane su na sengo te banda lokolo katana mobali wa balaka aboya ye pe kaka pona likama o papa yuso papa bakata ki lokolo mama boyo oko sepela na likambo bongo o ekomela biso to ebaka e bon bipa yo tika likuna na oyo zwa soki okomi aveugle nanya osukola o ngana ebi motema mama Marie ndenge za kama watangu yo ozonga kuno koma déjà aveugle a ozwa yo a osukolo miswana ko tambuso o tiko na toilette akobongso akolati meka sa ko rappeler papa moni tangu na katana lokolo yo boya kanga lelo tikala kikuna miponza mbaza juste kaka mabozo sala okofuta ngo kaka na se na oki passe ndi mama lobike RK lokolo ekei papa pe atiki mais kitoko te papa komola na salon atiki soki mama lambi alingi suko lia te o nzambe po nini boye po nini mibali yango penza na ebite mibali bolimbisanga bino so bwalo lenge mo te kasi esalika pasi mutu aboteli obana 12 aboteli obana ebele lelo tikiye oboye pona kaka lokolo eza esusu te mama zana kimia li bible zo exception na circonstance nyonso tokumisa nzambe ya malamu ne ya mabe pesa lokumu epa nzambe pamba te monenene omonisa makana lokolo bakati yo wana pamba te bato bakosimbama bakocomprendre que nzambe a permetaki et puis nzambe a permettra likambu na ye kobanga te ye moko ayebia kokokisa maka
era pesa kalikambu na ye eza mutu pa kotelema te akangango mama simba elo na yebisio kolela na opona likolo na oyo te osi oboti bana osi ogute pe gwa libalo oza pe suna posa kozonga te esali obe pasi ka po moto abalaka bovanda kozwi likama asundoli yo abala na 17 ans et demi lelo ozwi likama asundoli ali kolia esubilo nota komoka osomo mamia nango likambu te topesi ka lokumu na nzambe nzambo ayebaka o ekomela biso ayebi pe oyo tiki ye lifuti na pe o ekozala topesi ka merci na bandeko nyonso boza na esengo ya kolanda Congo Lokole news.com bozo sunga Maman Marie message asuka na bato musuba otala o lelo pona ka likolo na yo so ipe okelo ba bato mususu so ipe bakokotizele yo lokumu yozonga ka panzambe pambate hasard panzambe zala te bon na lisunelo ba te na 5 ala bato ya mutema mawa o ba tutali na mako po nzamba lobike ya yambakane makabo oyo ya muto ya baka makabo ya mutema oyo tutami na mawa mutema lokole so tutami na mawa oyo koyoka mawa po nanga ko asalisanga bakotizimbo so osombilanga kuna basombi kaka so otinda pe awa osomba kaka lisinzambi kaka akupambula bango kaka ya solo bandeko ezalaki esengo pona biso koyeba bino ebele kolanda Congo Lokole news.com na pesi merci na batu nyonso bakolanda biso pe na lokole ya Congo.com wana ekamba bimongo na Papa Placide de Jésus na Pays-Bas na Irlande et puis le 11 octobre sortie officielle il y a site sortie officielle il y a site Lokole à Congo oyo eza bongo na Irlande aza partenaire na biso to travailler en collaboration bon mona sortie officielle wana pe kitunga pe kozala ba carton pe kozala ozana 1 euro ozana $1 oza soki na nini yaka nango chana kitunga wana oza ne lamba olataka te oza na chaussure olataka te yaka nango Maman Gudi lazo evre na azosaba action mo humanitaire ba œuvre sociale soki omoni osimbami le 11 octobre na rendez-vous wana ya Pays-Bas et pas Placide de Jésus na sortie officielle ya Lokole à Congo.com bozala ane belé pona kosunga kosepela elongo na site ebotami po ezo informer bino kitoko kande Congo Lokole et informaka pe bino na pesi merci na batu nyonso o mitema mawa wana na moni na Londres Maman Nicole. Ah, Maman Nicole, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très contente. Na nyonso zo sala, nengozo militer pour na ko redonner sourire na bato bazo sekali susute. Pour na ko pesa moi loso, moi sukali, moi elamba, moi lipa na muto akeleli. Parce que nzambe alingi ba œuvre a bongo, nzambe alingi o alia kana ba bola ka ndenge Maman Nicole pambola ranga na téléphone. Ka ngape nde nazo pambola yo. Tika nyonso eza malamu pona yo nzambe azalaka favorable pona yo entrave moko te eza na santé na yo na musala na yo na nyonso salaka que Dieu azala na ba ange na ye batambola na yo eza épargné na nyonso longue vie à vous na ningaka mingi na pesi susu merci na Claudia Kovana wana moni na kati ya Belgique Claudia Maman Marie azananga to salaka nde to lobaki Charles Fallet merci beaucoup tu as un grand cœur tu es quelqu'un de très bon de quelqu'un de bien nzamba pambola yo musano ekende liboso ya malamu ekokisama ya mabe ekokisama te poto mona yo kaka po bengara toujours na téléphone po sungara toujours batu en tout cas ba geste na yo nyonso et simbinga na motema ça me va droit au cœur nyonso oyo sali merci encore une fois na Fabrice Malita merci encore une fois na bande ko nyonso balanda Congo Lokole misusu ko tuna ko kotanga bango te baleki na bango ebele Fabrice Malita, l'ambassadeur, na pesi susumbo tebele na Flori Balekomoso, Riki Nemiala, bino nyonso, obo apportaka moi en plus, na bosani pete, wana pendaso na bosani John Image. Na pesi merci à John Image, batu nyonso bozwara ba image ya Congo Lokole, na pesi bino mbote pai ezwami bino, tika ete misala na bino ekende liboso. Merci na Maman Marianne Mafolo azwaki ba image oyo, merci na Patrick Ntsala muto a monté yango, merci na directeur na biso programme des chutes Mambetuku, merci na batu nyonso bolanda biso, Kimia Boboto o mabota mabino,
tokutani na bino mbala ya sima na numéro mususu. Merci beaucoup. Merci maman. Merci beaucoup. Nzambaza na yo nyoso malamu ikokisa manango. Amen.